Et bon, ce que a bateau babake, yo mandat na tant que ba vota ki yo, ezaki Dublin ba vota ki wata fo ba vota ki yote. Oza président ya comité congolais na Dublin ou eza Irlande mobima. Na événement ya Miss Congo. Oui. Papa mo tellement ikuna aloba ke yé pe eza président congolais na mboka ya Limerick. Oui. Photo bo sanate eza toza na mboka ya Mibeko. En tout cas. Bienvenue Bandeko Baningami, c'est moi encore, Ndeko Nabino, moi Nabino, Leki Nabino, John Lando, pe basiso bedinga comme que DJ Gospel. Ouais, tous les gens awa na émission Nabiso to bengi dans les profondeurs avec Ndeko Nabiso o to bengi président ya communauté congolais awa na mboka haute fandi ya Irlande, papa Nabiso Girens. Papa Girens, to yambio na komo na Yesu, ceux qui okoki ko se introduit aux anani, au utiwapi, pe o nyoso yo rebisa biso. Donc ngai Girens Mukundai, naza congolais comme Outiko présenté ngawa, merci. Président de la communauté congolaise, donc depuis janvier, Toloba, année Oyo. Naza moitié Muluba, moitié Mukongo, donc papa Muluba, maman Mukongo. Et puis Naza a 36 ans, donc année prochaine on ça 37. Et puis voilà quoi, Naza père de famille, Naza un homme marié, j'ai 3 enfants. Et puis na umeli awa pe na Irlande, donc ndeti je crois bisonio so tofanyawa na ki na âge abomwana na koliawa na s'intégrer. Et puis lelo na angolu ya Nzambe ezo permettre ngai na EDP communauté na meka ko transmettre oyo nga na tangi donc na tanga commerce international na DIT na sala donc business and international business and languages mais na sala on a français donc na bandaki awa na sala 3 ans après na kendaki na France pour na ko passer une année Erasmus kuna nazaki na Sorbonne. Et puis voilà, dans nazwa qui degree nanga et permettait na nazwa misala kande zalara en mode débrouillard et puis muke tokoma ko komata bagrade et puis lelo nzamba sali grâce tozo se retrouver na ba rôle moko assez important au milieu professionnel. Et puis personnellement na lingara sport na sport, na salle d'exercice sportif, donc gym, na ballet, football, et puis na musique, mais j'aime toute la musique. Na tala langue te. Vous êtes musicien? Non. Mais na musique makasi. Non, na musicien te, na tala ya musique te, mais na ebi musique a bien so na yo kiango, na linga te ko Kochaba barrière, frise à la congolais, frise à la angolais, etc. Mais sur les musiques, elles ont bien Nayoka Ango. Et puis, donc voilà, qu'on a un homme simple, mais un homme avec beaucoup d'ambition, surtout pour la communauté congolaise. Ah, très bien, très bien. On peut se dire que CV complet, Penza. Fandi. Et puis, tant que tu as dit que Oza président de la communauté congolais en Irlande, parcours wana et bani ndenge pour na okota na post wana. Oui. Parcours wana en tout cas nalinga penda ko koloba mo te mais pena destin. Na expliquer bino pourquoi c'est destin. Donc à la base nalinga toujours na meka ko aider communauté. Boyebi na mboka oyo bino pe boza ba jeune de tinga bo mona ke non tous en a moins écart mon boy, tous en a problème il y a compréhension entre biso na bamikolo. Donc ça a toujours existé. Ce qui a fait que même tant que nous avons un posa il y a contribué un peu. Chaque fois on le barara non bino boyebi et le bozo salate botika biso to ça. Voilà. Donc ce qui a fait que malgré ba effort to bande au sala mututa bando yo kabiso bando mona biso kaka boza ba minuscule bo sala na bino loroté bisonde to amikolo bisonde to ebi auto sala. Donc ce qui a fait que moi to za bina ba barrière ebele to ko sala mingi te mais mukie
tobando salango tobando beta balé entre ba jeunes ya onde mu te permettait biso to la connaissance na ba congolais surtout ngai awa parce que à la base nazala mingi na ba nationalité msusu ba nigérien ba zimbabwéen ba sud-africain etc. mais pendant pour na kota na communauté zala qui à travers ba activité sportive. Ok. Nana tuna tant que président ya congolais awa ya ba congolais en Irlande vision no eza nini vraiment. Vision eza na makambo ebele parce que vision eza dépendre na ba gaps to ba besoin o toza nango na communauté o. Communauté na biso eza na ba problème ebele na moment o. Donc ce qui a fait que na observaki na fandaki Nathalie na moni ok ba besoin eza wapi et comment biso en tant que ba congolais tokoki ko sala pona tokoma na zone nga ko se comparer te na ba communauté msusu mais tozala na moi niveau mobwe que non un jour ndeti boye na ye na podcast tozo solo là c'est ça que je veux en fait tozala na ba niveau moko tant ba tupé bazo tanga Congo to bazo tanga bato donc ko Angola pona nga toza niveau moko ezara te ke bino boza awa biso toza awa donc eza vraiment important premièrement mais au etali vision Vision Abisso est basé sur 8 catégories à peu près. C'est-à-dire que totali que tout le monde a problème est dans le domaine ébélé. Domaine à Liboso est au Italie représentation. Non, tout d'abord biso to lingaki na administration nanga. Tout représenté par Congolais. Que ça soit niveau éducation, donc na nyonso. Tant que vous avez représenté Congolais, et là on y pense ils ont marqué que Congolais. Donc tant que bateau représenté Congolais, muto azo s'identifier en tant que Congolais, tout simplement. Et ça que parce que ils en a muto msusu, azane par exemple nigérien, mais à kolarana ba Congolais, ayebi kaka Congo, ayebi donc il y a aza muto te toko exclure. Donc s'il y a un problème, toko sungaye. Exemple, monsieur Rosala, toza pe proche na bangolais, biso ba congolais. Donc si un angolais a besoin de quelque chose, toko représenter, c'est-à-dire que to beta na ba porte nyonso pour na remeka ko aider parce que na lobité que toza na ba réponse nyonso. Je dis pas ça. Je dis que ce qui a un problème, oza na soutien mo buena simanayo, oyo ko meka ko aider pour na résoudre problème wana. Soutien est important, bisogno soto a besoin. Donc tant qu'on a représenté, c'est plus ça. C'est plus que toye, to simbio na libo, ko tobi, ok, problème c'est quoi? Tomeki siko ko décortiquer en haut, tomeki ko contacter ba département oyo, et c'est to contacter. Après tomeki ko résoudre problème. Na remarqué mingi na communauté congolais, mingi to bombaka identité ya Congolais. Et comme on dirait Sony Kolobaki aux Congolais. Na par rapport à la culture musulmane, on dirait Nigérien à tel maintenant que na Nigérien. On peut ça par exemple moi muké musique na bango ya Afrobeat. Babanda banda kala ba cultiver on ti lelo Afrobeat comme na États-Unis et comme skoko et comme ko nyata na ba culture musulmane. Maintenant par exemple on dirait Congolais. On dirait Rumba Sebe Nimboé. Mingi soki congolais akoli mingi na kata poto akomi na ba musique mususu akomi on dirait sebe on dirait elora muki on dirait wana za ba makamba kala na façon que to lata identité na biso ke o eza biso pona ko lakisa ngo oleke za landenge komi ke tozolinga kozo ba identité ba culture mususu to koti sa on a culture na biso moko. Mais on est en eza complexe hein. Je pense que ça complexe ya mutu mwindu premièrement ezaka pa na biso te ba congolais. Mutu mwindo ana complexe wana ponga na mona ngo même na milia mindele parce que je travaille beaucoup na mindele batebele bazala un peu perdu à éviter hein azana kanini donc ils a complexe africain déjà. Après deuxième chose c'est vrai que eloro lobby biso ba congolais ils a moi hein ils a moi na tomoro élevé ils en a tout élevé parce que justement tout mona makambo belé à travers ba mikolo. C'est-à-dire tout le monde a mabé mingi, ce qui fait que tellement mon est belé, au lingité qu'on s'associe dans donc so mutatangi kaka Congo non ngal makamona na bien on donc et ça plus wana yango mutesala ke nde to yebi yango lelo bande ko belé bande ko na biso ya basi ba komi po bala ba nigérien etc. C'est plus par rapport à ça. C'est-à-dire que ba lingité bango pona bango congolais ndeti
ngai tonde tofandi boazate bango bayebi kaka ah papa moko alataka ba Versace alataka ba soulier ya jaune etc. Alors ayebi te que non il y a des Congolais au baza intégré au pe barokyo sala biloko mo minene l'équipe bande comme susu ya ba communauté susu. Peloroni oyozo sala pona komeka ko pousser positif partie positive ya kozala ya identité ya Congolais. Oui, tout d'abord eza pour na moment oyo ba Congolais belé ezolekela bango. Ezolekela bango na sens que non il y a un jeune homme, azapé na ba moyen, ba ressources par rapport à ba effort na sala avant na comme président. Et puis oyo azapé intégré. Nayebi loi ya mboko, nayebi société on des otambola. Et puis nayebi pe place na tika la konye le fait que naza congolais. J'ai toujours été vraiment pro-congolais, culture nanga. Et puis, naïebi un peu ko distinguer, c'est-à-dire que naïebi ko sola na muto azale kinanga, et puis naïbo sola pe na mikolo, ozomona. Et l'avantage wana siko yango izo permettre nga, donc nazo linga siko na bridge gap wana, comme ça to meka ko solo la, pour na communauté. On a des bisika na lengo koma tant que soba au bridge gap na o ils ont ozo tonga pont na ngambo ce que eloko ozo sala est-ce que ozo zwa identité complet ya ngambo yo ba pona ba kuta na identité ya ngambo pona ba sola o ezaki ozo forcer na bande congolais mais ka ko changer identité na comme on dirait ba tout oyo pona bo solo la bien. Non, non, en fait, ils ont changé l'identité à Mutuna Mutana identité naï. Identité au bisogno de toi que toi ba congolais, mais ils ont mis plus ba caractère, plus comportement. Souvent sur oche mukola oche jana wa oche bangara opesi bangara topic mo ba sala débat. Si au monde a mutumora osilika et comme que non il y a télémi à bimi donc il y a jamais bazana tendance te à séparer que non bien sûr na mukolo no yozaye mais o eza débat donc tozolinga oui tozolinga de temps en temps to longola âge tozaka ba être humain donc ngasoki il y a un jeune homme à 20 ans, à Pessinga conseil, mais là, peut-être n'a évité pour technologie, dans le moment où ils ont la vitesse, mon ambition s'auto éviter. Donc, à quoi peut ça un plus? Au moment non, donc c'est comme ça en fait, ils a presque tout le bas. Ils ont erreur, mais en même temps, ils ont moins. Et le moment ba mikolo ba salara ba éviter que bazo perdre des opportunités en fait, il y a à prendre. Bisonyo sotoki va prendre quelque chose. Il y aura apprendre quelque chose sur domaine on a peine à apprendre quelque chose. Mais ça faut ça na mentalité on a. Maintenant on bi ko bridge gap na lobité que to fan ici ba on to bino to forcer ba bino fobo solo là. Non, ils a à travers ba activité, ba initiative to rosala où ils permettre justement ba meka qu'on se comprendre parce que les lots papa azo comprendre les jeunes pas azo comprendre les papa te mais c'est que mutunde tinga par exemple naebi eloko jeune azo loba parce que j'ai traversé parcours naebi ba défi akutana nango et puis papa naebi ango par rapport ya ndenge penga na komi papa nazo meka pe ko comprendre bango na obite na comprendre bango à 100% parce que baza pe na façon na bango nde ba ko réfléchir et tout ça et uta mingi na mboka ozomona mais siko awa il faut ngapena meka pe ko éduquer bango pour na ba comprendre que non il y a une façon il y a ko solo la to ya ko initier conversation na jeune oyazale qui ou bien moi na etc sans ko kitsaye problème est le zaké soka ba moni oza jena yoza ozale ki yoza boy jour mon nazaki na église il y avait un pasteur abandé copier sa référence à mutumo azale ki nae abino il y avait un petit alors il y avait un petit mais ko le bara au petit la combo il y avait un jeune homme et là bon donc et photo méga ko totika net ko dégradé hein batou donc ils a plus ça. Ouais, mais alors, au biscuit, la ligne bêta, c'était par rapport à l'identité, qu'on dirait, parce que nous sommes président, on dirait charge à génération au Ezoya. Pe ko lakisa bangun zela malam parce que na tune lo moko kala mingte a bota ko sala événement ya Miss Congo oyo bengi na remarqué le moko na kati événement parce que na participé pe na kati événement na remarqué na kati événement e bandel tu suka
90% langue le bana mai kuna zaki anglais. Pe zaki mwa ndambuli ya lingala na kati. Oui. Pe à part ça, tant baba ko sala ba Q&A, tant ba tuna ba question. Ouais. Question penza oyo ya mboka Congo. Et batu ba iba ipenati. Pe ba poussa kingo pe sur de temps ba monike ai ezo simbate ba longe ba komo tuna question ya Irlande boy wana ndesko yo peuple esko ba kompe engage tout ça boy. Esko elo ngana ngotuna wana tant que président. Ouais. Oko pousser identité ya congolais ndenge nini soki chaque fois soki moi kaka mori monani tozongi na biso na kati ya anglais o tozongi na biso na kati ya ya communauté ba irlandais. T'es opposé question à Malam et puis point au soulevé est pertinent. Donc Nazaki na Miskongo donc na lobela Miskongo après mais juste pour nous zonge la identité comment nous allons faire. Je crois qu'il faut tout d'abord qu'on rééduquer bateau. Na tant on va rééduquer na lobby on a ndenga mabete que non. Aux amaye l'été il faut na rééduquer non. Na lobby na par rapport il y a Congo place Touta. Comment tokokyo ça en sorte que Batu, Baza, donc ayebi déjà drapeau ne Uta wapi, ayebi tribu na place à Uta, ayebi langue balobaka, ayebi combien de provinces il y a au Congo et tout ça. Donc on est biloko basique to apprendre et loko tozo focus toi nango année prochaine et ça que to bando bana une fois par mois baro banda ko en fait to éduquer bango sur le Congo justement, sur le Congo pour na ndolobi ba identité na bango tango mutu irlandais azotuni outa wapi non na botami wa menaza congolais maman nangaza congolaise papa nangaza congolais na to botama place bon bango ba botama place boé ainsi de suite. Donc on les a déjà tout d'abord identité. Après il y a la partie P nourriture mais elo le kelanga kota nourriture ndeto makasi tolia na biso nourriture wana go to lobate o problème à identité wana oui wana na lingara et tout ça. Après musicalement parlant je pense que musicien na biso ba commencer la pe moi ba fort bango pe bazo mekape comme ma vague wana ya rumba congolaise différentes musiques congolaises awapé ce qui fait que au fur et à mesure ba jeune et belé pe bazo joie identité bazo se retrouver en fait et là on peut en remarquer les a na pays francophones Baza na plus d'identité que na pays anglophone. Bien sûr, Pour na pays pays francophone, vraiment au moins na jeune congolais à Botama na France, à revendiquer la France. Alors le ba toujours que non na congolais et puis ba misuku ba romo boya tout passeport français, ba préférer tout bas un bon passeport congolais et tout ça. Donc en France déjà il y a cette vague il y a bateau ba lingi penda non communauté na bango la Congo tout d'abord ezala liboso. Et ensuite on a zongeli Miss Congo ndo lobaki wana et lo lobaki nyonso c'est des faits parce qu'il y a pe nazalaki juste un point à soulever ça que non Miss Congo bisotem organisé yango Miss Congo est organisé par une autre entité baza tolo baraka groupe au ba organisé Miss Congo bazalaki wana avant kutungai bisoto tokota na bureau par rapport à Miss Congo to proposa kia pour bon ngata onaye nazaki na itozai na idée que non to mega travailler ensemble sur quelques points pour na et continuer koke liboso donc par rapport à ba discussion tozai nango na moment on est peut-être pas le bon moment pour na to ça la partenariat ce qui a fait que bango ba continuer na bango et puis biso to continuer ko supporter bango na ça dit événement bango ba joie qui wana eza indépendant na eza indépendant non c'est-à-dire que biso to ça la Miss Congo parce que eza déjà loko existera déjà donc tolingaki loko les a déjà ce qui est bien eza basé dans la fondation comment peut-on faire pour na tout travailler ensemble comment biso tokoki ko utiliser ba ressources na biso pour na ko aider bango et vice versa. Non, c'est pas tout le parce que il m'a le colonel le président Ozaki Nassim Manayango. Oui, ça c'est tout à fait normal parce qu'à la base ndeba tout bon ndeba communauté belé fonctionnaka. Miss Congo est à la communauté à président de la communauté a repé sango a délégué en pas mutumoro boé mais Rosala na katia communauté mais o ezaki différent donc ngana zaki on a pour tous les Congolais donc
peu importe il y a événement aux anango na rosia on a pour na soutenir yo malgré ba désaccord to aux anango on a to chango à part donc voilà c'était ça en fait c'est pour ça que malgré les hommes en ticket c'est nous mais non Miss Congo est organisé par un autre groupe groupe moko baza compétent basala musana bango bien ils ara que pour cette fois-ci tellement to bandaki moi ba négociation un peu tard ce qui a fait que tozaki penda na tozaki na tenté à retrouver compromis pour tout travailler ensemble mais prochainement naebi que to me travailler ensemble et puis Rosimba mais surtout zongeli et le lobby par rapport à identité non c'est ça qui tout à fait ça mais d'ailleurs ezala qui paie feedback na pesa qui présidente ya Miss Congo na lobai que non prochainement et osala bien avant Motu à participer toi coach sa application il faut quand même à un niveau ya lingala ya mwana penza parce que nandenga mabete to koki jamais ko kiti sabaninga pona ko megosa la mouvement il faut toujours ko encourager mais tant que tu vas encourager ba feedback peut là parce que pour faire la kuna et bien vraiment on dirait que la combo ezaka Miss Congo makambo no c'est le cas ni ko les kama Irlande irlandais balbi anglais balbi nyos ça identité ezaka combo kra non ça donc nga yo zala ki wana biso mbale to zala ki on lo lobby non ça tout à fait c'était ça et c'était ezaki pe également observation nanga je crois que tant tozo benga lo Miss Congo biso nyos to lingezala Congo en fait ozo kende ozo sentir que non naza quand même malgré na Irlande mais naza quand même na moi kwemo bonakati ya Congo tozo lo balang na biso tozo sala maramnyo na langue na biso donc mais on est ça je crois que ba feedback Miss Congo déjà bazwaki et puis naza sûr que bako appliquer en pour na prochain événement to rappelle to lukisa Miss Congo oya sika na ba équipe na ba le ko oui boza des équipes na ba kanza boza équipe moko ya ngata na ba so la pena papa na kanza ke boza ensemble mais le ko la to ko li ke boza différent to me rappelle ko so na ba on soupe na to fa na ba to mona oui biso to solana donc la jeune fille a gagné Miss Congo mais kapena ko travailler na bango surtout na ye parce que eza ndetika ngana président au commis na moi titre donc il faut ko okende bisika bandeko ba congolais bazabaye bapé et puis ozana pona ko inspirer donc ngana za qui président eza juste pour na comboter nazolinga que non histoire nanga et qui peut inspirer un autre jeune comme ça il peut un jour pour na limiter lobby comme non a besoin lobby na longwe mbala moko un autre jeune aye comme ça to longoli cycle oyo ya dictateur par exemple to mesa nango donc ils appellent la démocratie et puis avec la nouvelle Miss Congo to sala ba émission naye et puis na solana d'ailleurs parce que c'est important que ayawa bosolanaye et puis pe bosola pe na groupe ya Miss Congo parce que na sûr que boza pe na ba question na ba feedback belé et puis ndo lobby bien feedback eza mabete feedback est important surtout soki tozo soutenir mouvement là ozomona donc oza mutumo oza ki spectateur otala ki donc o sepeli na quand même idée ezaka ki oza na besoin que ne liboso na ba feedback donc soki biso en tant que bato o bazo biso tozo kamba to loba que ça soit administration tout événement tous organisé et ça impératif que tous jouera ba feedback wana à partir du moment où ça y a bien parce que ndo lobé là on est timutumo aza pena na souci que identité za la visible tout le monde a que non ou ils ont représenté biso donc c'est tout à fait normal que ba ko zwango et puis ba appliquer pour garder team ya identité na ngana tuna question parce que to bi pe eza leur moko là on a ngolo beza leur moto ibingo na communauté na biso mingi par rapport ya langue ya lingala ndenge za ke ba para mususu balinga bana bango te balo balingala parce que bazolo ba ote ezalanga bien te ezalanga ba impoli ya soni garder ka français to boyite ke parce que ba mususu ba lo baké lingala ezana ngope langue nationale te ya Congo ezaka langue batia kuna mais soki to comparer entre lingala na français ni no ezo wita na mboka na biso pona yo ozomona ndenge ni pona ba parents oyo balingala te bana bango balo balingala encore une fois ils a complexe omoni to ozonga na biso kana complexe pour mutu nyonso balangue na ndenga mabete me balanga mabeze belé est-ce que tant ozo yoka ngo kaka eza attirante
par exemple so ozwi allemand par exemple omona ki allemand ozoma ba langue ba koto na ba Dutch langue ba nani ba néerlandais ba loba afrikaans ba langue na nyonso tango zo kango et son à moi bien te donc naza d'accord te pour na mutalo ba kelinga non ça parce que balinga la msusu bino boyoka ou bien mutu tanga zo ba bêtise yo zo retenir ba bêtise linga les langues moko normalement facile ba te belé ngana ebi ba te belé a tikalo lo balinga la te par exemple na Congo mayawa apprendre ne facilement donc eza complexe parce que na Congo ezala ke soki batu batanga na ndako azolo ba français donc so ba monika lo ba français atanga ba o ba lo ba lingala baza ba illettré alors que ce n'est pas ça ezaka que non mutu normal tant azolo ba lingala lo ba pe français pesa na langue na biso te za langue ba yela ki biso mbala moto komisi yango to komisi yango neti langue moko nationale alors que za langue na biso te normalement fallait zala lingala soit ba langue bebele to lo ba na Congo mais non ngana za contre ngo te ngana je pense que eza il vaut mieux plutôt prioriser lingala français royasima bien sûr français rosa elango na misala mais lingala pe lelo et commis eza très recherché et comme écouter na Google Translate batu baza nango besoin ba misala ya traduction et tout ça eza nango donc je pense que eza plus complexe photo longola parce que muto azolo ba lingala 100% et la cité kaza Azama il était pour apprendre pas français apprendre pas anglais et ainsi de suite et ça et l'ozo pour ma biso minga complexe one eza plus entre biso eza que nga le roi moi na bana baloba français bazo intimider banana donc ndeti que non biso to l'équipe bino na mbongo alors que non ce n'est pas ça ça dit tant que parents ozo l'accès ba no pe lingala oui bana na ndaku to lobaka anglais awa toloba lingala na bango toloba français moi sinanga aza angolaise donc aloba pe portugais na bango donc tolingi bazala bazana balangue belé bazana capacité ya koloba balangue wana bazo kola langue ndeza ke oyo bozo prioriser na no pona baye kola na avant que parce que soki tozo ba na bitenga na sa parente na gota te na zo na expérience wana te mais na okanisa kara na okanisa peut-être ekopesa ekochama na moi confusion comme relaxer 4 langues balamoko non ils ont tout bien ils ont bien parce que bana ba apprendre balamoko bana ngana obiso neti boye nga à un moment donné, na fane en Afrique du Sud, na bando lo bazulu, na bando lo bazulu, sans que tu kokendeko, na bando lo bangos, donc fluently, donc 100%, na bando lo bape lingala, na bando lo bape anglais, ainsi de suite. Donc tant aux jeunes, surtout moi na bana o à partir de lo ba 6 taba 16 ans, à lo belota 10 langues, sans problème, parce que surtout sur les pratiques, les amis ils pratiquent mutu et d'arabiso. Donc 4 langues ils ont un problème mais ça par rapport pour la priorité biso toloba mingi eza lingala na portugais parce que to lingina lingia na identité nanga ba nanga na ingpe baza na identité ya mama na bango parce que ya za pe angolaise a pe na besoin ya culture ya yemoko ezala pe na banana. OK, très bien. Ouais, na lingina traverser na moi place Moro tant que tu allais kuna na événement ya Miss Congo, au pesa ki moi speech Moro. Na ina tuna question par rapport à la relation parce que ndeko peut aux mariés, on peut que aux comprendre ba papa na biso, pe aux me comprendre ba jeune o ba zo ya pour nommer ko bridge bango akos. Au pesa ki speech Moro par rapport ya ba jeune fille, ndenge que il faut aussi encourager côté quand bala kitsa oza makasi tout ça parce que là on a remarqué entre Afrique na poto et ça la différence entre définition ya relation d'engezali ce qui te rose ba na Afrique mingezala kake mubali nde mukondendako mubali nde mutasala ba décision tout ça bien sûr ba monsieur ba abiza yango ba komisa na façon négative mais na poto a to komi et ça on dirait moi si aux en a même level na mobali c'est-à-dire mon condescendant te biso mbalé toujours marcher ensemble tant que ce que le président congolais parce que il faut pas s'inquiéter na partie ba relation il y a ba congolais pour na soki ba famille soki ba congolais ba keliboso il faut ba famille parce que message nini oyo routine de la biso ba congolais ezaki tolanda ba culture na biso structure na ndenge zalaki bien sûr to longoli ba négativité o to kota na structure ya poto a ndenge to kuti eza question moi ya bien et puis
je pense que Batoubaza est un peu perdu. Baza perdu par rapport à... Donc, à éviter à Zawa. Est-ce que les Andés Chezao, Andés Tofandia, ou Ana Poto, ou bien Ndé Tinafringa, pour Nanga personnellement, je pense qu'il y a une relation et c'est un leader à Zala, et puis c'est un moto à accompagner leader. Donc, la leader, définition de leader. Définition d'un leader, c'est un moto oyo à avoir décision ou est exécutive. C'est-à-dire que pour biso leader so ta neti na Congo bango bakanisare eza nyonso yo zo s'en charger na nyonso non nga makambo babiloko eza très grave donc o eza pena minene wana ndenga mnazo ba décision biloko esengi ndeti ndaku biloko mike wana eza mingi moi si nanga muto a Gérard donc il y a un leader par rapport à wana memba mais monsieur Barolo ba wana zo kitsa moi si na non tete na kitsa na sens on a par rapport à Barol na biso ça par rapport à relation na biso problème la relation de lo batu ba so la rapendate avant au côté relation il faut beaux à la transparent il faut au loba OK ngana za na besoin boyer il y a lobi za na besoin boyer pour trouver compromis. Mais ce qu'il faut un peu sa recommandation par rapport à structure oyo eza to bien sûr na minorité et cause la différent parce que ba couple monsieur sou eza ke na par exemple ba couple monsieur sou moi si m'taibo gérer bon ko comme balle oui c'est-à-dire ceux qui ont balle aux ana mayelo et que moi si n'ai pas gérer bongo pesa et banque il y a pas de souci mais en même temps on continue aux leader oui bien sûr mais ce que one is on dirait moi ba exception trop là mais ceux qui m'tazo tout n'a par rapport à recommandation average en général tant que président ou fandi comme président il y a ba congolais à on Irlande européen ça en général et locaux et marchera bien surtout tani na ba relation ils alara si il y a un homme parce que et le monde turbo saneza que mon union soit un leader. Bien sûr. Parce que yo en tant qu'homme, il faut payer au lakisa. Vous avez la capacité il y a qu'au gérer un foyer. Donc qu'au gérer non seulement qu'on s'en charger na moi sinayo bien naé, qu'on s'en charger na bana, qu'on s'en charger na ndaku, ba économie ezala si jamais un jour paye moussa les a soutenir sona eza donc c'est pas donné à tout le monde mutunyo ça na capacité au sala monter est-ce que makamona ya naturel ou za makamo mutakola oui et ya naturel soko za mutu oza rempli d'ambition on a besoin ou gagner quelque chose na vie so za mutu aza ambition oui oza nango mais so za mutu ye oza na ambition te mususu pe moi si na yo pe akokiko qu'on pousse au moins mon pour nous comme en ambition. Moi parenthèse, ce qui est expliqué biso mon ambition parce que Nazor c'est que Nazor reconnaître na sola na mutu moi non bal na ba ko na été pour nous protéger. Ay bisanga ke dengue mbam su balo ba ke na bondre mission vision ye azo comprendre dans côté ce que zanini ce que zandengi ni ke mbala za na vision boye en mission boye expliquer biso mon que tant que so ba mission. Donc, on a des choses, on a mission, on a ambition. Donc, ambition, c'est que non, au lingi tebo zalara rasta. Parce que le problème, toi, on peut les deux, que batu baza na bango satisfait, na ko zalara ka moyenne, ko zalara ka average. Ezamabe? Non, oui, ezamabe. Ezamabe kondima, surtout ceux qui, bon, on a chrétien par exemple, on a une autre sa religion dans makambo, mais on a en tant que chrétien, na lingi chrétien yon so azanambong. Donc eza mabe pour na ozalaka satisfait donc les tingana ke naga musala na gagna autant nazana OK nango alors que pour gagner encore plus et puis on a besoin de par exemple salarié na compagnie membre par exemple on a besoin batunion soba oser pour na cause la mieux que na habité na pesi par exemple ba parents na biso pour ba parents na biso tant ba yaki wa bazeka na mission moko toye to tiki bino mo siko bo tracer chemin na bino ozomona donc bisote to yara te to ba OK na zuika musala ça suffit ozomona fo meka ko sala et loko moko eza passion na yo ndeti ndebo bengi singa bo eza passion na bino parce que bo investir ba micro ya cher ba drum et tout ça c'est ça en fait la vie c'est ambition ya ngwana donc olingite ozaka ozosala malgré bozo sa na bino mais oyo passion na yo ezelo mo un jour reconvertir et puis permettre yo gagner plus d'argent c'est ça en fait ba te belé bazozanga eza ambition l'envie de dire que OK lelo non ça na Tesco c'est bien ezo edenga mais lobby na lingi na sala na Apple lobby na lingi na koma
directeur, lobi na ko ma VP, lobi na longwa musala na monter lo na moko par rapport ya knowledge on a uti kozwa na compagnie. Ozomona eza ba na zone na mindset wana il faut ezala na kat surtout na kat ya biso bana mibali. Donc na zo ba ambition eza yangona. Mindset wana eza kotia fardo na mikonga batute parce que na pe exemple. Bien sûr eza bien kozana ambition que to climb higher o mataliko yo koleka o gagner pe moi plus. Mais c'est impossible pour un bisonio sur n'appelle ça exemple bisonio sur to comme un boss bisonio sur to matana niveau ya high parce que soit bisonio sur to matana niveau high wana est comme jusqu'au niveau normal. Oui. Bien sûr. C'est-à-dire dans la société ils aura toujours battu sous bazali kolom sous oui. Mais non mais ce que tu batu fardo wana yako il faut au mata toujours et bon ce que batu o bazana capacité ya komata te ezate ke ozo kitsa bango ozo ba bango ke bazana na kitsa na bika ke non il faut kozala na ambition poza na envie ya kosala plus que oyo ozo sala na bite ke faut mata o ucha o ketili kologuna eko zala exception mais kutu likolo kuna te na pesa exemple na pesa exemple mingi so na so na ba ndeko nanga ata ba leki o bazo kola na lo ba mingi parce que batu mingi ba o mona ke azo sala na pesa exemple asala na Tesco na pesa na moi exemple mo boy na kendaki kalaminte na kendaki na moi bar mo boy na fana na camarade na ka to fana biso to zomela biso ba secret tout ça to so na biso Sko yo muto ya baki ko pesa biso Damas na table azaki mwana mbali. Azo beta biso histoire ke auta na Afrique du Sud, azana mwasi na ye na bana nini asala na tanke waiter, azana pe na aza happy na vie, azana okay. Aza mundele. Pona bango wana zangu sava. Ata soki vine mbimba azana na kaka waiter, azana posé, aza sava. Mais pona biso ba africain na mona mingi poni to na mentalité wana ke il faut toujours to comme grader parce que nazo ba boy pona ba ke ceux qui le au salaire na Tesco en Irlande. Ceux qui tozongi qui na mutafana en Afrique. Na kozala na Afrique kozana le côté. Au côté kamakala, côté ka pétrole, côté kani na kozala awa ozana Tesco sala na Tesco. Mais one is a level up, non? Et ça comme taper niveau. Oui. Mais pour les gars, il faut mettre sur niveau collègue ka ko sala na Tesco. Mais et le lobby non a raison mais rare sur to sala reza tozo se comparer na société place toza et sous-souté. Donc yo lo pesi bien exemple ya mutafandi awa na Tesco azo sala na Tesco awa. Donc yé pona na pesi exemple na bité muto ana aza satisfait parce que azo se comparer na mutafandi na Congo. Mais sozo comparer na mutafandi na Congo eza comparaison moko eza vraiment eza comparaison monté à faire parce que boza eza niveau moroté awa ba avantage to ba information to anango eza différent comparé na Congo par exemple so ki oui mutazaki na musala ya Tesco awa ndeti salaire na Tesco afani na Congo bien sûr wana azane azana vie normale donc nazo lobela par rapport ya awa place to fani on a ebi bien que mutasala na Tesco pesi bien exemple ya Mundele exemple est bien parce que Mindele baza toujours na fondation. Ya ko sa ane na Tesco ayebiso oui naza nga satisfait mais yo ebite ke na sima ba parane baza basala déjà baza ba créer déjà moi eloko mo po na ye si un jour quelque chose se passe akokyo zongela eloko wana. Ngana yo toza na nino wana te ozomona toza na chance wana te et puis nazolo ba onte pona ko pelisa moto ko blâmer ba parents non ba en général biso ba tout mwindu toza pena na avantage wana te et senga biso moko nanu photo créer fondation na pona bana biso bango nde sima ba ko ba oui ngana ko sana ngana leader ça va parce que ebike papa tikela moi quelque chose papa azana mwanda ku si quelque chose se passe a okozongelango eza fondation na tozala nango te yangwana na encourageara batu ba viser plus na bite que viser que non ozala so wapi mais chaque année zala quand même na moi vision to mission lo moko e permettre yo ano na osala na Tesco lobby kaka na kati ya Tesco on a comme ta manager na comme directeur et ainsi de suite donc mais quand même ko évoluer en fait tozala kaka stable te c'est ça. OK, na comprendre très bien par rapport à ce que ndengo lobby bongo
Na tu na question personnelle par rapport à banana yo. Tango ba okola ba comme na âge ke ba kene ba université tout ça. Otika ba on ba sala choix na bango ya misala balingi ba sala o ezaki oko pousser bango na o yozo mona ki za positif na bango. Ko pousser mouton en général eza lo bien ter sala parce que na tout monde na rango biso nyonso. Parce que biso pe mingi ba parana na biso ninga ba pousser biso na banzela mususu. Ba pousser biso eza et quelque chose à la bien, ce que c'est là pour faire voir mon tour de talent naïe ou bien potentiel naïe. Ok. Ce que c'est là on a façon on a oui, et ça un bien. Mais ce que c'est on a façon la majorité bah parents n'habituent de basa lango et ça bien parce que bah parents n'habituent basa lango en fonction il y a réputation na bango. Deti bang batu deti ba donc perception il y a batu tant batala ra bango. Donc bango balingité Moutalo bara tala kutu Jires mon année azane poubelier par exemple tala kutu Jires mon année ozomona bango batala ngo bongo batala te que est-ce que oyo eza option ya malamu pona mwana bango batala est-ce que oyo eza bien pona nga tango batu bazotala nga bamoni que oui alors que wana ndeza mabe ozomona alors que soki osoli na mwana obika non fandisi bi par rapport ya ba trait par rapport à ba capacité na mona kayo caractère na yo ba skill sets na yo na mona randeti oyo eko aider yo donc hein ndeti carrière oyo et osala bien pour na yo ozo prouver osana ba point eza hein bilomo eza tangible ozo laxaï que non par rapport à oyo sala ozo pese par exemple wana nde o convaincre mwana na yo à considérer ngo au moins et bon ce que ceux qui moi no moko pese ba conseil wana alingino yo katena par exemple on dirait akoli akomi ba 19 ans ba 20 ans asala ni na Tesco aboyini comme manager yekara nazana nga poser ko ça na ba deals tout ça afin na pepa na yo ozo ndengni temo mwana bon bana bazaka différent bana il faut mutna muta différent surtout so boti bang baza ibele muna muta na caractère na ye muna muta na carrière na ye muna muta na façon na ye de réfléchir façon na ya mon avis comment on a vu. Alors, et le plus important pour nos parents, c'est le support. À partir du moment où ils ont supporté moi nanayo, déjà c'est bien. Mais en même temps, il ne faut pas supporter le mal. Au petit exemple, moi nano fan Dakar à Panayo. Non, biso neto so anabana biso ba ebi très bien qu'à partir à âge déjà à 18 ans, il faut pas aller indépendant. Indépendant, c'est-à-dire que ba na moi musala, ba gagner quelque chose malgré papa na maman baza on a mais toi on a besoin pe ba na pe ko futa pe ba facture comme ça bazo mona ko laksa bango responsabilité parce que bana so ba koli sans responsabilité surtout bana mibali eza très dangereux c'est pour ça que ozomona lelo so tozongeli exemple opesa ki ya basina mibali basi ebele la raison pour laquelle bazo ça la plus c'est ça parce que bazo se retrouver dans ba relation na mibali moko bazo ça na bango par exemple l'oroté ou bien bazo apporter un plus par exemple ozomona donc a lingi que soki baza indépendant ba ko apprendre et puis ba oyer ba comment cause à indépendant pe na relation donc ozo compter sur mutum sosute. OK, très bien, merci. Na zongana na ki présidence na yo. Oui. Tant que président, tant que au bandi musala pour nasko au pona parce que na bien sûr on a ba staff na yo bien sûr ba to travail na bango. Oui. Ba to sko oyo zo comme staff. So ki to retourna au pona bango par rapport ya ba capabilité ou ba capacity ba skill bazanango o ezakara ba ami o bokoli assemblée oyo kana bien bobika to bana bor na biso mo boko tanagati. Ouais, wana eza c'est une bonne question et puis mais qu'on répond en haut dans la bref mais tant que biso to gagner qui ba élection to kota na bureau na janvier là liboso na loba que non to monter équipe par rapport il y a déjà passion ya moto parce que to sala musala ya gratuit moto mora futa biso te ndeti lelo boye na se déplacer na ye tout eza na futi yango na mbongo nanga mais parce que nazana besoin toza na dialogue oyo toza non toza na sponsor na nte parce que tozo restructurer en fait la communauté ça c'est des choses que les gens ne savent pas bato bamona kaka par exemple moni ba image okanti que non il y a vraiment non biso tozo sala na moment oyo toza maramnyo so na ba moyen na biso moko première chose deuxième chose eza par rapport à capacité à mutu donc ndo lobi soki mutu atanga za na domaine wana azotanga ngo na collège les opportunités bien en fait pour acquérir ba expérience ya sika et ko aider
par exemple soki moto azotanga droit azotanga droit na droit bazalaka na bosani comment babengango pro bono babengango pro bono en fait eza ba ka oyo eza osala ngo ya ofele sans kofuta sa client tant ozo sala droit ba pro bono na eza eloko mo ekoki ko aider yo et donc tant ozo créer moi portefeuille client na yo okoki oloba ke non ozo se défendre tant ozo sala interview par exemple ya ko solingo comme avocat okoki ko pesa ba exemple là donc la communauté ko permettre yo ou acquérir en parce que les années toza na monde mo bokoki ozo aider batou malgré ba futote mais expérience yo gagner un jour et ko pesa yo pe et pesa musala bien et puis o gagner vino bien donc tozui mingi bato yo bazotanga na université ou bien basala ngo professionnellement. Donc, on est à bateau aujourd'hui. C'est vrai que tant que bateau baota là-bas, quand ça va que non, nazozo pour nayoka qui est belé par rapport à. Nayoka qui est belé par rapport à. Oh non, et bandena nous non, azozoara bateau na bango, na sens que parce que ngana ibisibino naza moitié mu Congo, moitié mu Luba. Mais lora comme na ngamu kundai, automatiquement bateau bamona balobara na mu Luba. Ce qui est pas c'est pas un souci. Mais on a battu belé babanda qui justement bagosi pendant yolobake non azozo battu na bango kabaluba alors que so tali na équipe tozana ba ekolo ebele ba ekolo ebele tant on peut nazo ki ndeko nanga petite sœur batu babaki azozo ka batu a famille tout ça non bato na zui bato équipe nanga nyonso baza na compétence par rapport à domaine na bango donc après il y a quelques personnes à équipe qui sont mes amis. Mais nga nazoki bango te parce que baza bami na nga nazoki bango parce que nazaiki sur il y a compétence na bango et puis contribution na bango na kati ya communauté congolaise. Réseau pena ope mingi oyo parce que na ope batu mingi bazolo ba par rapport ya bato yo buche na ba poste mingi bazolo ba on dirait que bazana ba bien sûr on lobby que bozo zo bato yo batangingo o basala ngo professionnel bazo on dirait que bazo lakisate que o passer na bango et je la c'était na CV na bango qui bazana capacité ya osala ba posto yo cheli bango kuna na autant na ba kombote pona battre la ba identité ya batu mais yango na nga retourna to ba que est-ce que kopona ono pona ki est-ce que ça penza que na par exemple ezaka ndenge yo moko lobi ke bato batanga o basala ngo na vie professionnelle est-ce que ezaka bongo o ezaka pe bato o wana bosi wana baza pe intégrer na kata communauté parce que na par exemple okoza mutu mususu asa André tout le bondré spokesperson André tout bondé moto ya media moto ya media bosi moto ya media asala musalo bien sûr atanga media mais la ebité na communauté a ebine batute a ebi peut-être ndenge ya ko s'intégrer na cadre communauté et je me dirais que moi offset mon kuna non mais là il faut savoir et puis il y a un message pour na batunyo so ba landa biso Bozé belé te bozo yape à travers communauté pour na oloba justement moto na monique azana compétence ate ngana azana compétence bo na lingi na aider donc boza batu bazé belé te belé ko tuna contacta ki na zape na archive pour ngana mona ki bon ngana tala toujours le futur na tala pe par rapport à compétence à moto belé pe na contacta ki baloba ki non balingaki ko sala ba poste angote bato route bazana ba expérience et ainsi de suite donc tant tozo sélectionner bato tozo sélectionner par rapport à passion parce que na bato mususu ndo lobby azana une expérience te mais azana passion ngana na sala na leadership kozwa mutu ko former c'est pas un problème pour moi donc c'est des choses que j'ai fait aussi pour certains membres de l'équipe par exemple bazana on a expérience mais bazo tangango na ba université etc. donc les opportunités à bien bazo sala moi internship mon boé o ko permettre ko aider bango prochainement mais en même temps tant que lu rapper aux bateaux bazana expérience ba papa et tout ça et belé réponse bazo ngi c'est la bi c'est ça que non biso to la bino so qui et simbi après biso to bando yara to pesi bino ba feedback et ainsi de suite donc ezana bato belé bazo par rapport à oyo lobiana oui balobarango mais en même temps bazo yape bazo se présenter te pour na oloba que tiens nazana besoin par exemple na aider parce que il y a des rôles ba rôles les belé na moment tozana bato belé il faut to baya na biso ba travailler na biso na moment par exemple
nazana vipité ozomona par exemple nana vipité donc nazana besoin mutumsu ça ya pe ko aider mais en même temps vipi na rose n'importe qui par rapport ya bah moi quelques expériences et ainsi de suite et puis par rapport ya pe ambition nazana pour la communauté donc na besoin mutumo tanga koya à quoi apporter justement un plus pour na ko aider donc tant que tozo sélectionner ezaka até muto ya zotanga boye tozuye eza bato mususu nazwa ki na okoso te bazali na bango na expérience te mais Nathalie ok muto aza na passion aza congolais ou to congolaise peut-être aloba lingala te peut-être alobaka français mais il y a quelque chose que biso toko aider yé pas ko aider communauté ainsi donc il faut chaque fois na recrutement ils ala bon en fait na na lobby na travailler na leadership il y a des personnes sur tali papier nae peut-être que na rose a été mais Nathalie son na solo li nae na zo envisager en fait et là on na koki ko apporter na équipe où ils a déjà existant donc ils a mingi bon ba king wana oyo zo ba ke misusu ce bazolo bakarame bazo mikoti saté na kata position pour na ko ça la différence oui ba king wana ce qui te repère sa faute ya communauté ya nini communauté ya so qui trouve staff il y a musala o bozo sala communauté na bino o eza peuple bazana faute bon te nabi te na opesa mutu fo nazo lo bagara eloko o eza réel ozomona mais si tu comprends mais faute il faut toujours écouter quelque part pour notre dernier te rebondir faute na lobeza pas ba congolais nyonso na expliquer pourquoi donc tout d'abord CCI bandi leloté CCI banda depuis kala. La raison pour laquelle tozo le belango mikolo mingi parce que photo ndi mapé que on fait du travail. Bien sûr. Tozo ngala yo yoka onkara tant bino babandingo. Ah donc ozomona donc c'est exactement donc tant nazo yoka mutunde ti ozo pesa neti testimony na yo par rapport à ndengo découvrir CCI na nazo sepela parce que c'est justement des gens comme vous que ezo sengapé boza na communauté bo comprendre o tozo meka ko atteindre. Donc c'est déjà cas. Problème toi dans la communauté zalartoé ba ko séparer tes communautés na vie personnelle. Nga naza na président mais na biso te que na habité que na parfait. J'ai naza mutu na cause à la paix naza na ba désaccord na ba tout dans le passé, c'est tout à fait normal, naza être humain. Problème toi dans la communauté, c'est-à-dire que nga loko na komi président motomsu toza na misoko tuna problème té c'est juste que par exemple que topesa na misoko te meto solara té ya rose wangonde tike non nga mutwana esimba té donc babosa nanga alors que non o eza relation ya yo na resté o eza relation ya yo na communauté donc bato belé baza na moi rancune wana ti lelo deuxième chose za na batu bakansara ke nga jusqu'à ce jour naza affilié na administration Yakala par exemple parce que encore une fois bazaki na problème na bango Yakala rien à voir avec moi chaque fois on a ça la intro son nazo ke na ba église partout na kenda na ibisa batu ke non biso toza indépendant toza awa na énergie ya sika toza awa pona ko travailler na communauté biso vision na biso za ya bomoko le reste dans le passé malheureusement je suis désolé na koki ko zonga dans le passé tena loba ya salaki boy na yebité pour même ngape na zalaki na katité nga na yeka na toyena vision ya sika pona komeka ko changer troisième chose par rapport à ndolobi ba faute côté monsieur ko za pena ba tupe bazotala ngaso na zui toloba x ou y personne na administration nanga ya talika kaye ye na sipela na été te non ya mais azali na besoin de travailler na biso. Et là, monsieur Soupé, peut-être que vous êtes au courant, et que tant que vous avez besoin de tout, vous avez simple, est-ce qu'il y a moyen de faire biso ba CV? Pourquoi na senga CV? Na senga CV parce que biso nyon sotoza na ba milieu professionnel, to ebinde mboko etambola. Si un jour bazo sala auditing par exemple, ou bien baling ba yeba identité à moko na moko, à sala rolo pourquoi? Toza na CV, toza na passeport na yo, toza na nyonso. En fait, le fait que tozo linga to légaliser CCI pour na batum sous ba mona kangonde ti moi barrière. Donc yango wana pe et créer qui peut moi ba problème parce que ba moni que non. Pourquoi yazo senga biso ba CV? On est juste pour na we biso ba bilora mike peut-être batu baza au courant. Ah OK. Ouais.
Bah, tant que vous êtes président, le mandat, non, ils ont combien de ans? Donc, au Italie, mandat, encore une réponse assez brève. Pourquoi? Parce que tout ça, AGM Kalaté, tout organisé, où permettre justement tout le bilan il y a 2023 et puis tout expliquer vision il y a 2024. La raison pour laquelle nous avons le AGM, c'est parce que ils ont information belé tout baza au courant au soulevé point il y a mandat. Alors Congolais ont un problème, il y a Kotanga. Oyebi souvent bapé sa biso yango monara mindele belé sogi apé sur lettre on monara au signé oyebi no otangi no to ba détail na quantité. C'est pour ça yango na bazora biso bon alors que il faut Kotanga toujours. Lelo tozana en constitution ba présenter qui et pas na biso tant biso to côté na bureau. Na constitution on a peut-être information nazo partagé pour la toute première fois pour batebele ba lo baron non. 2 ans, on a mandat, il y a 2 ans, on a mandat, alors que Batigala a la constitution. Et puis, on a AGM, mandat actuel est à 4 ans. 4 ans. Comment on a la constitution autour de ça. Et puis, on a AGM, on divulgue encore plus d'informations par rapport à Makamsou, la communauté PE. Mais dans le moment où il y a 4 ans. Parce que par rapport à l'élection, tant que vous électez Batou, awana Irlande toujours. Oui. Et ça que Erosalaka compter par rapport à Batou yebani o boluka bozo wa Congolais nyoso na mboka. Tant que biba élection, c'est-à-dire Batou bazo travailler na biso ou bien pour na tout bon de temps 4 ans et aussi là. Et aussi là. Pour na skoba luka président Moussus. Oui oui. Élection et aux andeng. Temo Mbalo est à la différent parce que Mbalo est à la bena manifestation ma munene. Ndena lobaki naza na besoin te nazala pour 10 ans 15 ans naza na ba ambition belé na besoin juste que na créer moi fondation pour la communauté na lingi pe que rose à la frère na yo et rose à la même yo et rose à la même déco congolais nyonso o amoni que azape na ambition à refanda na corps ka refanda na Waterfall refanda peu importe à se présenter azana campagne naie azana vision naie to alingi obakisa na vision to nango so azana ba argument naie o eza bien oui tout à fait ngako na préféré ezala mutu moto yebite parce que muto yebite akoko yana ba parce peut-être afanda ki nazo azo observer azape na lo donc yana ba te belé na okosote ba kima communauté. Mais bazozonga mikolo grâce à moi musala to sali juste dans les 12 derniers mois ozomona donc batona pe to linga ke ba bima pe ba lakisa ke baza pe ba congolais puis baza pe na besoin communauté et avancer na question pendant o nazo tuneza ke par rapport il y a élection tango bozo électé président beaucoup manager ngondenge nini na to nano afana kuma kuna to nano oza président congolais Oza président ya comité congolais na Dublin ou oza Irlande mobima? Ah, très bonne question. Donc, parce que nous se rappelé na événement ya Miss Congo. Oui. Papa moko tellement ikuna aloba ke yé pesa président congolais na mboka ya Limerick. Oui. C'est quoi problème toi na ngwana na Congo mutu nyonso alingi azala président mutu nyonso alingi azala na titre likolo. Ngai en fait eza titre te ngai eza juste na besoin structure moko ezala tous vraiment bien organisé na makambo ebele. Ngai naza président il y a ba congolais na Irlande mobimba. C'est-à-dire que officiel. Groupe d'abino non non non, oza groupe T, oza ba papier et puis d'ailleurs tant que ça la AGM n'a représenté bino ba papier, oza certifié. On a boyeba. Ensuite, on a partagé juste quelques infos par rapport à Auto Lobelana AGM parce que toi on a besoin de démocratie zone. Démocratie aux alatés ceux qui n'a pas si exemple hein. Les ana on peut en vexer mutute, ceux qui a na Waterfall boana président. Na ken accord président za na ken Limerick président za non ezala bon oté une démocratie bo solo la na ba county nyoso to so na ba county nyoso mais et l'autre faut se rappeler ça fait juste 12 mois ça fait juste 12 mois et la raison pour laquelle que naza wa eza parce que quelque part encore une fois makele les eaux hein ezo yokana par rapport à musala tozo sala et l'autre on a ngo besoin eza tozala na administration moko ndete zalaka na ba pays nyonso. C'est-à-dire qu'il y a un président qui va représenter la communauté congolaise, mais après toza na ba
représentative na ba county soit na nyonso. Alors, la raison pour laquelle nous to côté vraiment la communication, c'est parce que tous on a un processus pour finaliser quelques documents. Donc, na limite na ya pas non on a besoin de tout ça alors que na un document officiel. Donc, na moment yo, tous légaliser ba papier nyonso. Après seulement, nous allons contacter messieurs, dames, oyo bazo kamba ba province mususu, to fani sabango, to meka ko expliquer bango comment pouvons-nous faire pour la communauté qui est liboso. Parce que structure tozo linga to appliquer awa même so bani na Dublin, et la même structure fait à la Waterford, fait à la province nyonso. Parce que c'est comme ça que nous allons pouvoir justement fonctionner. Tu dis que na Dublin toi un événement mongokuna awa pe toi un événement awa. Na pe cet exemple, so totali indépendance à Congo. La vision net biso to présenter to bayi bien que to bandana nous na Dublin. Mais après, on a tout ça partout. Parce que des Congolais, Congolais basés partout. Ils ont un Dublin. Ils ont comprendre la vision, comprendre où ils ont besoin de ça. Mais c'est parce que ça fait juste 12 mois en fait. Il y a un cas par rapport à l'élection, parce que ceux qui ont aboyé, mandat il y a ceux qui ont bosali musalate ya na province mususu. Oui. Kocha que tout le monde dirait que awa administratif ou administratif officiel il y a président il y a congolais en Irlande, c'est-à-dire tant bossa la élection bozaka battu non oui ben oui justement donc so ndeti tozui approche wana ya rokena ba county wana msusu non c'est wana ekomika oui présidentiel na Dublin non wana zelo to into salate pas du tout biso ndena présenta qui vision à partir de donc 2024, Torobandoro solo là parce que il y a pas le président Baza partout et dans la place il y a président Baza et on a la place pour président Baza té. Bisous tous on a besoin tous voir ba représentatif Baza la paix mélanger. Tolingi té za la ba papa tolingi ba papa Baza la tolingi ba jeune Baza tolingi ba maman Baza la tolingi ba jeune fille Baza la. Tolingi moi équilibré za la. Comme ça, tu représenter bango vision, tu représenter bango idée biso to anango parce qu'il faut te créer écosystème. Ouais. Il y a ba congolais. Bien sûr. Tu créer ango si biso nyonso tu fandi na mesa, tu trouver un accord, to linga te mon condiment refroidala. Après les restes, bozo na bino mi kondi mais bozo mi kondi à partir ya place ibo fandi. Mais bozo communiquer na mutu o yazo kamba ba communauté na Irlande mobimba. Mutu ana za obligé ta ozalanga un jour à Rosala yo à Rosala peu importe congolais na Irlande. Ozomona. Donc pour l'instant ba te belé à ba province. Image na bango zara que non azane président il y a Dublin non moi je me déplace na yaka mais en même temps il faut être sage donc toujours bateau nazo travailler nazo mega travailler na bango baza pe mikolo donc tant ozo kende kosola na bango il faut ça na manière moko kosola na bango pour na ba comprendre pe mais en même temps pe il faut légaliser les choses donc avant que na chema konanga na kende ti awa boza na président mais nan to sololité mais il y a une raison pour laquelle nan to sololité parce que nazo légaliser nan ba papier na ngite na kende na fandi nazo tout na un papa parce que c'est un papa au nom photo ça alors que j'ai rien ozomona donc et c'est pour ça que eza ba étape amike mais na 2024 nyonso wana ozala résolu après wana crois-moi boromona ke tozo kende na ba province pona sikoyo ko présenter CCI comme il faut et puis faut la association moko eza à niveau national eza na place moroté tant au so na ba papa oyo o topé peut-être ba maman monsieur bazali oyo bazana poste à la présidence ozo quoi que ba article place et le mo photo bo sanate eza tozana mboka ya mibeko bien sûr naza congolais so naye ko approcher yo na ya pas en tant que congolais namike non to meka ko solo en tant que congolais mais soko boyi wana siko komi légalement parlant mais à partir du moment où nga naza na ba document oyo ezo enregistré ezo prouver que ba congolais nyonso baza sous document oyo document oyo eza reconnu na Irlande mobimba CCI est un trademark. Donc, yo koki ozalate, ok créer CCI non na Waterford, ok créer CCI non na Cork. Normalement, so oza moto tanga, oza na droit moroté.
ba conséquence ya ko ya ko buka mbe ko nezani ba ko taper boloko. Oui. Ça dit aujourd'hui ça na lobité mutakota bolo na bina sens que na fitir soki batu pour na to comprendre ba to yo ba loi tika poster ba linga ko continuer ki tetina ba to lobité mutu non en fait c'est ça en fait to lobité mutu fatika poste ngana bibo ezane ti compagnie yo na 4 ans awa oui ça dit na 3 ans tika nango il faut osala musano pona Irlande ma et reconnaître le président officiel oui mais na ko que qui to bonne na province mo bomba na boye papa mo kanga terrain na abike awa nga kaka oui c'est ça mais eloko nazoloba na bike papa na to sola nae parce que papa na il faut na la kisaye document parce que l'autre zobosana toko loba wa président zana papa na kanga boy il y a rien qui est officiel de konanga soko beti yango na internet bien sûr romona kombo papa na te romona te donc gouvernement ko irlandais ayebi papa na te na ndenga mabete ozomona ko soki papa aboyi ko yoka abike ngana ko tika te awa eza poste na ngai c'est dire futur na eza na boloko te fitire na boloko te fitire za boy fitire za biso idée za faut travailler na batu batu wana nyonso ba rozala wana si ils veulent travailler avec nous bien sûr on a besoin ba rotika na bango mais il y aura la démocratie il y aura la démocratie c'est-à-dire que ndetinga pe nazawa so nazo sa musala bien te bozana droit pe ya voter contre nga bo voter mutu mususu bobimisinga mutu mususu akoti il faut estambola bongo mais démocratie beaucoup qui ko implémenter ngo uniquement soki bozana ba document officiel document non officiel aux reconnu na Irlande mobimba reconnu par le gouvernement et puis combo P et à CCI il faut ezala kombo ya masekité ezat toza ba congolais tolingi pe to protéger communauté na biso tolingi te mutu mo un jour à la mouille kaka ngape na ke komi benga président parce que c'est ça en fait toza na problème to na ngo eza ségrégation yo ebi bien toza na président awa par exemple mais toi pe na ba président ba Swahili président ba Luba président baza ebele tout ça parce que mutu nyonso alingi titre c'est bien. Mais tant où est commis leadership, vision et la communauté, ainsi de suite, à un moment donné, il faut tous travailler vers vision monko. C'est pour ça tant que CCI et ça Irlande. Tobite que ça CDC. Et ça CCI. Et bon, ce que on a bateau babake, yo mandat na tant que ba voter qui et ça qui dit bien ba voter qui wata faut ba voter qui était. Ce que c'est-à-dire que au quota il par rapport à chance parce que tant que avant yo quota bon consulta qui les mérite bon consulta qui carloté bon consulta qui corquita oui on est dans un argument bien mais elo pe na loba pona ko to loba ko challenge un argument na ezake supposons que ba contacta qui hein to contacta qui ba tout mais ngana to ebi bien biso ba congolais to za négligent même na dibla on a toujours ba ke batu ba vota ki to sala ki ba campagne ba tu belé ba loba ki ba roya jour ango to za ki ba 42 41 personnes par exemple donc là qui c'est que biso mo temps o etali communauté na biso to za la pena motiver te ya ko hein ya ko ya penda ko contribuer pe ko mona ko sala pe lo mo ga munene donc oui bien sûr bato a Diblin bon nazoloba dans le passé nazala quitté donc na évité ba problème nini bandeko bazana entre bango ngana ebika ka même ngamo nde na komi na ba niveau na komi nango c'est parce que un monsieur un ami à moi a monaki vidéo il y a ancien président a salega vidéo boazo bengisa batu ba postuler. S'il ne m'avait pas montré cette vidéo, j'aurais c'est-à-dire que ils ont makambo belé et ça la maka nasima. Donc il faut passer pour la kebiso toye na moi niveau de transparence. Il y a rien que tozo ça la obino bozo monate en aucun moment on t'a contacté bisalobi to ça la boy to boyi tozo supporter batu nyonso. Donc image batuba na ngoza ke ba voter nga na Diblin parce que tout s'est passé à Diblin mais nga na ebi ke nazape na défi ya ko kende pe ko sala connaissance na bandeko ba fani na Waterford na bandeko ba fani na Wexford ba fani na Portlish nyonso na yebi eza parmi ya roadmap o toza nango et puis to ko koma wana mais en attendant tozo banana ko sala ba biloko mike nanu et l'on peut photo bossa za côté finance Tozo financer biso moko pour l'instant mais année prochaine to komi siko kozwa moi ba partenariat moi ba
nini ba grants pe bandoko ta yango mte aider biso justement to se déplacer plutôt kende pe pour na bandeko ba mona biso na moment oyo et ana de donc na Waterford nga naza na relation ya bien grâce à bino bato boyambenga je crois à part du bien donc province à Liboso county à Liboso bena yambe biso ezaki bino awa na yaki awa na église et puis juste nde boyamba ki ngande bo to solo la ki jusqu'à ce jour ba relation eza que ça soit na bino que ça soit na ba pasteur que ça soit na ba mikolo mususu donc c'est assez facile pour na ko initier au moins conversation na pour na ko tomera retrouver compromis ozomona donc on eza peut-être le mot na ezaki indirectement mais bino peut-être boza au courant mais boeda inga déjà na kotwana na ba province mususu pe to créer déjà moi ba lien ata papa na au PC exemple ou à se présenter en tant que président yepé tozana na communication et puis ça na ndeko mususu pe na dulik yepé aza na besoin pe à aider communauté donc tozo mukie tozo créer déjà ba lien comme ça une fois tozala prêt ya ko solo la pena oyo etali communauté pona to tia magamunyo son papier wana ne to rapprocher bango ezala plus facile. Très bien, tu comprends maintenant. Encore merci beaucoup Papa Jires, merci pour Nathanayo. Merci à vous. Au sali sacrifice pendant ko ya awa ko fana na biso. Tobi ke Waterford na diplôme za pendant njala mukusite za mwanzela mulai so la expérience volontaire ya musala osala rapé considération ya musala na biso merci beaucoup. Et merci à vous. On a kosuki sa soki oko ba projet zali oyo ke to koki kozela par rapport ya musala na bino oko biso asiko. Et merci tout d'abord na ina remercie bino parce que toza et là on a sepeli connaissance na biso eza juste parce que toza na amour ya communauté. Ezate parce que bino boyebi mututel à travers donc tokutani grâce à la communauté. Donc wana et la kisike communauté union fait la force de Toloba. Ozomona donc na remercie bino pour na ndenge to garder contact tout ça fait longtemps tozo solo là. Puis tu as que fallait tout ça mais finalement tout ça on a remercié bino pour na déjà considération na bino invitation na bino et puis passion bozanango pour na émission na bino et puis communauté ensuite au Italie 2024 tout d'abord toza na émission na biso au to bengi Fireside Chat émission les émissions moko to et d'Arabiso pour na justement ko promouvoir ba congolais na misala na ba talent na bango bazosala donc ndebino bobengi singa boye prochainement pe bino fo boya boleka kuna batu pe bayeba qu'est-ce que vous faites comme ça pe ni na bino ya YouTube et mata en fait eza bon eza transaction te meza yozo pe sanga pe na ina pe sona zong selo faveur wana ensuite année prochaine tozana to bando créer ba to créer en fait calendrier autoroutine de la bande nyonso comme ça cette fois-ci il y aura pas d'excuses comme ça oyebi donc chaque mois boye tozana on a communauté et na telle place donc to communiquer en haut donc tozana ba événement ebele ba événement ya sport ba événement ya dialogue tozo créer pe une nouvelle émission que to lancer bientôt après tant to créer ba émission ça te pour na ko toi na compétition na batute pour batu bakanisa peut-être pourquoi ba communauté ba créer émission non émission ça bien so qui est na moi message mon important les tibino a besoin d'un message na bino biso peut-être un message différent mais en même temps to ko collaborer ensemble mais le réseau dans la communauté ça ba dialogue au etali ba information to ba sujet moko très important problème to za ngwana ba émission za nango mais za mingi ba info ba bilo moko entre nous et aider bisoté na vie donc biso on a besoin tozongi sa idée ya ba conversation vraiment debino bobengi émission na bino donc ezabena introspective ezabena makambena ya ezo na kati toye bape makamni nezoleka na communauté pour na éduquer batu ensuite tosala pe ba événement ya au Italie indépendance à Congo pour fêter bien sûr jour des pères jour à y a des femmes jour y a bana mibali pe toza pe to sala pe émission te événement mo pour na ko reconnaître ba talent na Irlande donc yango to bengi Congo Excellence donc les Irlandais award show place to lingi que non ba to bena ba ya
balati comme ba congolais aza vraiment tant ndeyo loba maintenant ozo sentir que na Congo motazo présenter azo lo balingala musique eza ya mboka na biso biloko rolia eza congolais to congolais mutalambi yango et tout ça mais eza mingi pona ko reconnaître ba talent to ba jeune congolais ou bien ba tout juste ba congolais ou bazo sala un plus na communauté mais biso to mona bangote donc wana ils ont repé toko sala prochainement après to sala to banape au sala moi ba événement na ba province parce que il faut to gagner confiance na bino na lobité que non pour na bo voter nga prochainement non faut to sala pe connaissance na sens que na yepewa na fanita weekend moko to kutani to sololi to pesani ba conseil côté carrière et tout ça to sololi na ba jeune c'est comme ça en fait que je vais gagner la confiance des gens c'est pas juste na fani place na fani na sali bino vidéo na tindeli bino non c'est pas ça donc na ko se déplacer na ebi que dernièrement fallait que tout ça là événement moi sport mais je crois que vous êtes na mariage et si maïté mais prochainement to ça là ngo to ça là ba événement belé mais tozo mekapé faut tout ça la pe ba emploi du temps ya chacun mais le roi déjà na Waterford to za pena na ba tout le monde ya bien ya confiance netibino donc to ça là ngo et puis toza pe na ba idée mususu toza ba partenariat mususu tozo nga bena to créer en fait network moko ya business ya ba congolais donc écosystème moko où il a ici que ceux qui ont bimisa album aux chanteur il faut au leka awa au fandi au promouvoir musique nayo au l'équipe kuna au l'équipe c'est comme ça qu'en fait to créer richesse ceux qui yo moi si au Kangarabasuki tolingi batu nyonso muto alinga Kangasuki akende pa na yo muto aza congolaise soki ndeko mususu asala donc to créer pena moi network mo boye to benga ngo consommation congolaise donc il faut biso moko to investir na business na biso pona to ke liboso pona ebi ebele lelo omona zo sombelo ka kesoma na oui c'est bien tout ça OK somba boye non mais ba communauté mususu ba sala rango déjà donc c'est pour ça que notion idée de ta communauté ba te belé na ndinga mabete ba yebi angote parce que ba tikala ko vivre angote c'est pour ça que eloko tozo meka vraiment kozongisa na kati ya communauté très bien pena papa très bien toza penza très tellement na isengo comme on a musala bozo sala félicitations encore et par rapport à makambo leka na passé ezaka fardo fo la oui non c'est ça arrive mais eza rôle moko eza facilité mais eza rôle moko je m'attendais à ça parce que na congolais donc na yebi communauté na biso mais j'ai vraiment l'espoir et puis na yebi que toza na potentiel ebele toza na richesse ebele et c'est juste batu balamuka et puis ba yapina ba idée na bango en fait vision yoko bana vision lelo mais l'activité que ezalaka yango mutumso akoyabi vision na OK ngana bakisi boy au fur et à mesure et comme un soumounene c'est plus ça en fait très bien encore félicitations courage merci courage d'aba battre la bino à continuer pe ko poser na liboso merci encore sous merci pour natana yo to comme na biso na suka na bité soko za na ba remerciement parce que biso ba congolais pe na mabanga ba remerciement mabanga toujours non on senga merci tout d'abord et pas ya administration équipe nanga donc bango penda baza bato basunganga mingi donc na sengi merci pas na bango solidarité na bango merci pour na connaissance bazo bakisa na équipe et puis to salango encore une fois gratuitement donc na sengi bango merci pour na énergie pour na passion et puis pour na kozala na volonté pour na communauté na biso ke liboso ensuite na sengi merci pour na ba supporter nyonso bato nyonso bazo supporter communauté pour na ba o bazo supporter te nazo comprendre pe parce que eza eloko moko ya sika donc ils aura moins temps bato pe faut ba faire connaissance na biso au fur et à mesure na ebike à partir de l'année prochaine bande comme sous pe ba obakisama na sengi merci pas na bino encore une fois pour l'invitation pour la considération na sengi merci na batunyo soit Waterford donc comme na ndena lobaki na ba contact belé na bato à Waterford et puis na ebi que tous un projet belé to sala to travailler ensemble et puis dernièrement merci à ma femme qui est là ya banananga bande konanga ba maman papa
Donc voilà, donc Batunion, en tout cas, à nous, tu apprendre belé, tu apprendre que non, en fait, il y a une idée que na la connaissance na batu na itika la oye bate ba congolais na itika la oye bate bazana ba capacité belé et l'eau peut toucher un peu les ayangwana que kokutana na batu juste à travers communauté yo na créer ba relation ya bien na ba congolais o ya bien et puis tozoye ba pe ko séparer. Par exemple, ils en a bande comme Soussou baza ba évangéliste mais tant que sur la communauté la religion à part sur la rare par rapport à souci na biso la communauté et tout ça. Donc c'est important. Très bien, très bien. Merci encore comme la biso na Souka. Encore bande konabiso, merci pour na tanabino. Merci pour na besoin soutenir biso comme toujours pour continuer à s'abonner, pour continuer à aimer et partager. Parce que tant que vous aimez, vous s'abonner, vous partager, des graines à biso à inviter et qu'on m'attend toujours. Merci pour notre abino. À la prochaine fois, au fond de la susuna de konabiso, et la maman, papa ou on est sur tout le monde est intégré dans le cadre de comité nabiso. C'est un peu mon abino. Goodbye.